Ma Mission TV, le miroir du monde. Bologna yo sali boye soki patie souffrance na bonheur moto moko tako pona souffrance kasi pate koponelinga souffrance nzambe na mona yete mena yoka ça fait des siècles oh mokile zona mekela makitoko amboyete makolo na kutanaki na jibe mpiana miso esepelaki motema ekumisaki nzambe jiba za référence ya beauté kitoko ajibe kokani na richesse ya Congo jina kutana na ye na biso me kitoko abongo na kamba mabe yango na loba mpe salo emanze mka ya kitoko c'est ce que plaisir moi ce que mobali me a mystique a moi ja banjembo za pomoni banjembo supepeta na mboka oka to nga yo ngapina tanga banjaka na ngame viki to ko loba te poso lobo mi ka pecha na loba trop moi ja comprendre nzaka nde comprendre c'est pas parole ne pas trouver Mbappé ça c'est ma casse et tu m'as envoyé ça franchement on ça boulot bien mais ma colis sera andi là débat travail ba ko papa chéri trop colis bato déjà va bête trop ba colis donc yo ne faut colis oyembo ngona oyemba niveau oyemba na mawabu zo ba passe yo oyemba ne za ba studio cha ba mba yemba buti esengwa bolingwe bongaka mbato babale oyalinda nde bongaka tena moyembi ngoya boti ne bongaka na mobeti nde monga na lelai bibika pinga na ngai nga na lelao mboti kela ngai batu basoutenir nga surtout na papa chéri na bolenga na posata na poso na senga ngai moto mataka po na njimbo ngisanga bien. Ma Mission TV, le miroir du monde. Bonjour, Banakini, Banapoto, partout dans le monde, Bota la Bisso na Ma Mission TV. Donc, chaîne à référence, Ndenge Martin invité sa fusée. Toujours na Messana Kolobapo, chaîne au Ma Mission de Ezosala vraiment Makambo, na Kata République démocratique du Congo, na Sirbino Nyoso, Bomo na vraiment Misala, au Tozo Sala Po, na Kosepil Sabino, le Congo de tous les partout. Alors, Lelo, Nazana, jeune moko artiste et musicien, Oyo, Azana Katia République démocratique du Congo. Donc, aé vraiment, na ba idéologie nae. Donc, à Tozane Lelo, toko make un peu koso la vraiment pour na carrière nae, ndenge abanda musala nae. Et puis, biloko nini, soit ou bien ba nzembu nini, Oyo, vraiment, azo préparé pour na bino surtout, ba to nyonso vraiment, bo mesana koyoka, ba nzembu surtout ya ba misien na biso, na Katia République démocratique du Congo. Donc, bonjour. Ouais, bonjour et vous, bonjour à tout le monde partout dans le monde. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé pépélé, santé kimia par la grâce de Dieu, tout va bien. Alors, artiste, Tozano Lelo na Ma Mission TV, donc na plateau na biso, Batunyo Sobaolanda biso. Nga lingi d'abord se présenter vraiment Yonani et puis Kombono Nani, donc voilà. Ouais, na ba oba ebingate comme on a levé si charge ambo comme tamakambo l'artiste en fait na artiste artiste compositeur chanteur donc c'est un peu ça. Donc oyemba kamakasi. Le amusana nga koyemba de koyemba numuno sa musano bwe ndi mwa sala musanga koyemba na kokuma do ya buluna nga. Yango ndi buluna nga sala do. Alors artiste batu belé vraiment na habité misuba ebiote donc oleki na Ma Mission TV na habité obanda ko yemba ndenge ni soto betaka pa moto bien yo mo travail ba blona. Ouais, na bige batu ba bingate moto na leki na chaîne munene pona yebana. Na bige batu ba bingate mais fait na bana musique moi kala na chorale ka ndezalaka. Et puis un taboué na yo na kina ba rumbu na olonga na ba rumbu na komi maman na yolo chez mère. Vu que yolo ba mise ba ramwe belé na yoko tana orchestre mo ya quartier ka vina ngamo na pesi mbote enta na muniga il faut mamba ki no monde mususu na yoko tana gupa masa na ngamo beba na ina na pesi ba mbote et puis to mo bosse na bango et na kutana vina nga vigas on a père vieux kutene père ya père masa na ngamo boto kutana ye ayo ki nga singate oko ma bien et puis na kutela na parler na omo koto pe ba mission minene travail grande ezala et puis amo na la rap no bité France a pe carrière solo viki na opesa ba makambo na ba nzembu ngamo na yemba do fona bunda pende ba ya tu ba bunda ga na se lancer na carrière solo na bité pas mal de type mais ya cocha été mais na micho ne makambo ni na ina ngopo na studio na obule des titres mo za na elo mo za lo afro beat on a obule ndisco na sama
Donc bato po bandima po to kota vraiment na kati ya maso na biso lelo nga lingi osano eloko moko nanu po esepesa bato nyonso baolanda biso ata vocal moko bato baoka vo na yo. Musique ya ngai twa mwa na ngai ntina lo mwana na beta ya kusha pete pona bebe nanga nakoki koboma moto sia pona chéri nanga bakolakisa nga na Molière pona bebe nanga nandimi nakota prison pona chéri nanga bakolakisa nga na CNL pona bebe nanga nandimi nasala nyonso moto nyonso koluka kokabola nga na chéri sia bebe nanga yeyo motema na ngai yo bolingo na ngai yo nde mabanjo na ngai bebe na ngai yo nabenga ko nyonso na nga chéri na ngai alingaka na matisa ye na mokongo mama bana alingaka na monisa ye banjelu mama banango oh mama yeye oh mama yeye oh mama yeye chéri na nga bo mwana o bebe na nga na lilai wana eza nzembo na moko le mona beta mo kala ya kosha pete mais bato bando sipela na quartier basipela na soki yolo to tuni bato basipela na mo makasi osali combien de temps banda ou bandi aux musiciens osali d'ailleurs combien de temps en fait carrière professionnelle na ba 5 ans 6 ans wani te ke il faut ko tano ata pa tout monde ba musicien baza talibeli na mboka na biso ozana jeune poni toko tata pa jibem piana oko tata pa musicien moko boye ke yo moko boule osala pe orchestre na linga papa chéri makasi na fan na yo numéro 00 ngana mta wenge moni ya bina na makila wenge moni te na bo makila wenge BCVG mambu tututu mais visio za yango te okuta na orchestre mutu to sara ne batu ba sala te foka oyemba chez mutu po bimate to sa pende mususu ne batu ba sala do visio za yango te visio za kitu sa carrière solo pona na mambembele muni nzembo ma ila mamu na ngasko esenga na pesa ngo mokili na ndenge na omonela ndenge na olinga ne na olinga vision na ngisala ezalela vision ndo linga donc studio déjà ozada na studio bien au sel déjà te en fait na studio na oyembela papa chéri nje moko donc embela papa chéri na oyembela papa chéri bino tu boromika papa chéri pour te mtama kambute oh yende te wenge so babi wenge za yeti wenge za yi so ba lo ba wenge mu wenge ba tutu musique po musique alilo énergie na ngiza wenge so ba parce que wenge za papa chéri avant non toko ta papa chéri on a tenu na studio déjà au boulot est avancé to buna vi ke ba soutien de izarate to buna biso moko mais ba boulot avancé déjà non ça là en fait nje moi papa chéri na single album déjà en fait maxi single comprendre il y a 3 titres bon moi papa chéri na nje moi ça wana ya en fait afrobeat na générique moko ya to bunda to sala mais to luka nde ba soutien moni tina yebu na ba soutien parce que mambo ça les ebele on pesa mon qui les ebele mais ba soutien des zanga moni na mboko ba label to ka ngona ba solo to beti pe ba porte ba label on me comprendre qu'il y a na label te ya ka kombo mais à la belleté mais to le même ba to soutien na ba tu ba cha ba tu ba po ba cha biso ba po parce qu'on a lingi eloko embeli donc nzembo embeli papa chéri donc au salon pour ECP ça va voir tout il y a BCBG au Baotala aussi donc merci maman merci maman oh merci maman maman botaji ben piana merci maman oh merci maman merci maman oh ça fait des siècles oh mon qu'il est on a makito kwa boyete ça fait des siècles oh mon qu'il est on a makito kwa boyete mon kolona kutana kina jibe piana Monsieur Sepela qui moteme kumisa kinzambe shiba sa référence à beauté kitoko jibe kokani na richesse à Congo merci maman merci maman oh merci maman maman bota jibe piana merci maman oh merci maman oh merci maman jibe bon est-ce que bat baza wana bachaka bachomo bayiba po bakomana bango te lo moza na on est mutu ezana studio ozobisaka lo mole na suka na lo mole na le la suka na sona yembi ngo bat bayiba to bomba po bibi ba ebele fort est-ce que okuta des gens jibe piano boye en fait na mona nga kina ba concert yo kageka ka yo mona eka na musika
namona ye na baconcert wingi akota baconcert wingi mwa mingi namona ye et puis na seplane mingi namona ye afara soko jour nakutana na nzembo nakomango te nakomango par rapport na nakutana jour nakutana na ye na biso me kitoko bongo na kamwa mabe yango naloba yango mtesalo we manzem ka kitoko silanga soko plaisir na moi soko mobali me a mystique a moi genre yango salanga soko plaisir na salena dédicace nzembo par rapport ya ba œuvre sala na ninga zaleli le tinya na sele nzembo dona olela na ebiki oza chaîne na munene ya mboka partout bato BCPG bazali na olela via tchaka rapport. Ok, yebisa ce qu'on a battu nyonso ba otalo vraiment partout dans le monde donc pour na artiste donc jeune moko oye vraiment au sa la carrière na yo donc yebisa battu nyonso ba olanda yo pour na studio na yo et puis ba clip ozo préparer. En fait on s'adresse na bana poto mon bato tout bana na monde bana poto bato sala ba musicien na vraiment na pour ça vraiment ba soutien na bino bo soutenir ngai banjembo ezali banjembo eza po moni banjembo supebeta na mboka o ka to na yo ngapi na chama banzaka na ngame vike to ko loba te poso lobo mika peche na loba trop moi genre comprendre na banzaka nde comprendre na pesa ba parole na bato ba yemba pesa sexy makasi donc pour ça tout le bilan ba génération na yo bien ba leader to moni vie vigas on entangana so vie vigas bata bese je ba bien papa chéri bien ata père nanga ngakota na parler na mitu na kina parler na yolo na kina parler veyo kana loko petit nanga abenga ngana chombo ya kana boye po na mon na camarade ya mona na ye na parler comprendre donc na parler tout ba mère ba yebi ngana kota na parler to développer na vie et banje mususu bat ba ye maka a ba ni ba ya kuna vikete vers travailler te travailler na pecho yo ka non to pesipe maele mais musique yango yebi kama batindika chaka lolo ba moi ja yo yebi mama musique ya kongo zembo no vina bat ba yemba pe na studio ya yo koma za mama mbongo ezakendaka bongo mais moi reconnaissance na ezala te bon tona po solo bela bango te po ba ba tuloko biso o basala pe to ko sala ngoko leka bango eza pour maintenant les la ka ande ba soutien ba to ba soutenir nga surtout na papa chéri na longole ga ina po sabna na po so na senga na mongo te mataka po na nzembo e sanga bien ataka po na nzembo na bimisa plan e sanga bien donc on les ba soutien tout ba soutenir na ba to ba tanga po e sanga bien. Ok papa chéri yo ki déjà donc na génération no o lelo to moni ba artiste ba bimebele ba gaze ba innocent pe donc ba tout tellement ba bimebele na ebité par rapport à musique na ba o sala na yo est-ce que différence c'est ça te to sala ndule mona ba ya ndule ya na différence te ndule ya musique eza musique eza ka bien comprendre le comme international o so ni te za musique eza la ka bien ba ya ba sa blo na bango bien mais bon to lo baté so lobi o moya na jaloux po ya na succès on comprendre o mo ndimi vraiment que ozano bina succès te o son lobi ki na succès mo te na ko sabato musique ya lukuté c'est sila na ngo le kan TV na danger ngana boyete za ka souté mo balukuta to le mana bisongo to yebi ba danger to biki mboko mto za danger sala bo mais ba tout ba ko maka che ba veste ba pour de bela danger ba ya ba sa boulot bien neti mo moya na innocent na franchement ça boulot bien mais ba kolisa ka ndi ala ndi ba travailler ba yo ka ndi ba papa chéri trop o kolisa ba to déjà ba beta trop ba kolisa donc yo ne il faut kolisa ko yembo ngona yemba te niveau o yemba na mawa bo ezo ba passe yo ko yemba ne za ba studio tsa ba mo ba yemba buté faut ba ka ndi ba papa chéri trop na vina biso ba fere ba vina biso ba to ba yemba danger ba vina so héritier ba yo ka ba ngoma mbingi ba tiko sambrouiller na ba musique mo bo po musique na bango na ba sala so ti bango ba yemba neti concert mo bo ti suka ba sumba mais au limite au lobby trop ma papa chéri mais est-ce que t'as mort papa chéri mukeka est-ce que yo rosa pe vocal papa chéri ti na ba njembu mebele ni njembu ni na linga njembu ba njembu mebele iye Bologna yo sali boye soki batie souffrance na bonheur moto moko tako pona souffrance kasi pate ko pona linga souffrance nzambe na mona yete mena yoka kasi linga katina nyokwama ebongo yo moto na moni Bologna o comment là est-ce que tu n'as pas un babou ça mon passe vie à muto ça va œuvre tellement trop ngayo ka bango tout na ka va souffrir na ka va jibe pour un papa na ka bango trop bango ba pesa biso lengo yemba pour ngam ta pesa ngap na lengo yemba c'est BCBG et puis venga faire et ngap na ka va faire ba tutu wana ba faire so wata ba pesa ngap na gua yemba na yo senti que oui manama wana douceur yango ni musique alors merci vraiment donc baya ba kolisa déjà on peut ba kolisa on peut kolisa nous on peut kolisa ensemble pour et là to ça na mboka za succès na ko yebia bilombale ko ça na succès ta mambo yo
eza mambo ebele na kati wana po biso tokuteli ba mambo mwa mingi lukute ezala mwa trop bakopesa le mwa inane babotolo 50 omona mais koza na succès na koyeba nde esko mwa jar baya bana ba succès mais tuna bango so bayebi boulot te koyemba oyo eza pasi okomprendre koyemba eza pasi mutu aza bango ye ofani oyemba na mawa na douceur bourdin ndoko bavine so bafere lokwa bapapa chéri ezwa yo temps mais koyemba musique nde koma lelo yobi kokoma mpe musicien mpo musique ekomi technique bango bastudio ke babetelo instrumental odendi dendo oyembi bato bayoki oyembi babétise teme kongo elingi babétise oyoki na yo bayoki na bango oyo otie mpe bichacha batiaka wana epesi makambo mais siko koyeba mambo yango baya baoyeba na bango te sale moko so batie boye donc geza oyemba yo mpo oza na ozoyemba nayebi te soki eza nde ayemba te okima ayemba te so mpe na mambo oyembaka nde boye ayemba te oyemba mo banoboya bato te nazoboya ata ayemba te ya ayemba te akolisa nango. Merci vraiment na batutu baolanda biso donc na ma mission TV na ebité to komi déjà na suka émission na biso mais nga besoin vraiment au papola susu eloko na yo moko vraiment obimisa te mo muke ona au papola mpo esala moi kitoko na batu nyonso baolanda elo mo bono sala na komaki yango parce que na komaki na kombo ya mère et mère na biso bibi kapinga dona longo rai parce que ya elo mo na komela butu ya manjembo sika po nga njembo ya na ngai welo wana osala ngo moi genre susi na motema nange boti malade nasokoka te kolimwisa yo na vi nanga na motema nanga kombono ezali grave nga nalela yo nga nalova yo nga nalela yo nga nalela ye bibi kapinga na ngai nga nalova o bibi kapinga na ngai labelisima nga nalela yo esengwa bolingo ebongaka bato babale oya linda nde bongaka te na moyimbi ngoya boti nde bongaka na mobeti nde mbonga nalela ye bibi kapinga na ngai nga nalela o mbaotikela ngai bolingo leki pasi na motema kozanga yo bibi kapinga o liwana nga bolingo leki pa Olende mo pesa pongia wana mambo olala osoba oyemba awa punda olala osatana oyo olala po esa mambo oyemba koyemba eza te to ya ngbangana ngbanga mambo baanimation baanimate kotikela bango mambo oyemba eza mambo mosusu oyoka bapapa chéri nde bakenda baveni so fere baveni so wata ono niveau faut moi je ni peut faire trop te ça fait un musicien te na génération wana solongo ka papa chéri na génération na bango wana ndasa tete koyemba naloba koyemba po succès za ba moi te naloba koyemba. Alors merci vraiment pesa programme na yo donc batutu balando pesa programme na yo ba kozonde nini donc pesa programme tu vois sinon les kina chaîne munene be pona pour ça ba soutien bato ba moniki na lobi mabe balimbisa ngapo le komaka solo beli mama papa chéri bato kuma tumsu balinga papa chéri te ba kombinemi na yo ba excuse ngai po solo so le beta sur la musique ya Congo so beti sur la JBT c'est que au beti ngote c'est que beti musique ya Congo te doit na solo li mama papa chéri parce que yene makambu ba opa na solo mama na bango te za te na linga bino te na linga bino bo inspira biso poto yemba boy na posa soutien ba nyonso na studio na obunda na mutu to changa pona sango pona linga musique ezangai bien na posa ba soutien na bato ba soutenir nga bana poto ba soutenir bato ba chaka bato po abo changa po et sanga bien po bato ba contacter ngai plus 243 81 30 35 36 5 plus 243 81 30 35 36 5 donc so bingi wana WhatsApp tout ça mambo tout solo là Facebook Alves charge en boka wana ko wakati bongo malembe po ba kanga ozolo bomba Facebook Alves okompna Alves charge en boka ponga charge abaya tout ba yembaka Alves charge en boka so ko mi uzonga Facebook Instagram mambo tout WhatsApp tout ça mambo tout na ça orchestre ozaka yumo bende oza orchestre kumba orchestre antravanga baya na ngai na totubusaka orchestre na ngote orchestre ndeni yo na musique ya Congo ma lelo orchestre wana ni transport futa bana bato faut tika papa chéri ba venir sofir ba ko maîtriser mambo wana botika blo ba distraction wana na orchestre te na trovana ba yala ngai na mama ina ngatu busana bango na kenda pe kuluka ba venir sur papa biso vivasi ba parole minene
o ba yebi mambo ba sa banjimbo banjela donc à la T studio et ici là déjà ba tunya so ba Holandango ba contacter na ole la ba soutien pour ici là ba ba contacter nga ba benga et ça nga bien plus 243 81 30 35 36 5 donc pour na ba remerciement na mère na bika pingado franchement na niveau na ye a passer na biso ba jeune to na succès te o moni musique ya Congo comment pour monter dans succès pour boyamba et ça linga plaisir font zambazo ngisila et puis na remercier yo pour na ba opportunité pesinga yo lekasona china munene boye na remercier ba tutu balinga ngai na pesi mère na madi wembombo te na Paris na bosanité Joël Wembo vrai chéri na Paris na bosanité Massa ngai grâce au bama na Paris na bosanité el krak ministre aujourd'hui makila mon manager yo yebi mutu na bosanité Massa ngai mutan ko Kevin Molonga na États-Unis de ba tutu balinga nga ba mboti na bango. Merci vraiment donc na réalisateur na biso ya makasi Richard Kapuko oh vraiment avant sima ya caméra merci à trop na Bibika Pinga donc merci à trop na ba fan tout oh vraiment bolinga ma mission TV chaîne à référence yango Martin Engi vitesse affiché toujours au sala musala merci na Francis Woy FBS na Katsa Londres Karine Chamba na France Charlotte Ngalula Charclon Décor. Donc merci à trop na ba fan tout vraiment Martin Engi vitesse affiché vous a toujours branché na ma mission TV bye. Ma mission TV, le miroir du monde.